ya polisi ya ville ya Kinshasa euti kotia maboko na badongolo miso oyo bozomona na batelevizio bazali 8 ya liboso ezali monsieur Poiti Futi Parfait alias Dido muto oyo bozomona ye ami bengi na kombo ya directeur ya cabinet ya ministre ya finance oyo azali na kombo ya Bertin Mawaka ye bisika azo kotambola kobanda 2021 na mois de décembre azo kosa batu yende directeur ya cabinet ya ministre wana e batu oyo ye azo kosa ezali mingi bana basi abengaka bango pe akoyebisa bango ete akopesa bango misala ba fonction lokola secrétaire administratif to pe okosala na ba station service kasi rendez-vous na bandeko basi ezalaka kaka na butu pe akobengisa yo na ba bisika batu bapemaka to tobengi ba hotel parce que tango akobengisa yo kuna ezali kaka po te akoka koabize na yo na ba relation coupable oyo ya mibale kombo na ye Mampuya Lingwala Prince ye azotambola na kombo ya moko ya libota ya chef coutumier Lingwala alobi bisika wana ezali yende eza ya ye pe aza koteka mapango azokozwa bambongo epa ya bato alobi ke eza ya ye moto ya misato na kombo ya Kachingu Kalumbu Mark alias Paradis ye azali étudiant na deuxième graduat na médecine na université Simon Kimbangu ye aza ko-escroquer baninga na ye ba étudiant a créé faux compte WhatsApp na kombo ya assistant Mitterrand Kadima kasi kombo ya assistant Mitterrand Kadima ezali ya solo moko ya ba assistant oyo azali kuna me kasi ayebi likambo oyo te alors étudiant oyo aza ko zwa bambongo epa baninga na ye soi-disant pour na suivi ya cotation pour tokoka komata classe et par étudiant azui $50 bande oyo ya mine bango baza ko braquer ba to batekaka ba bijoux en or bayebaki ko botola madame Bella Ikemelo Lili ba bijoux ebele ya valeur ya $250,000 pe ba botola ki epe demi-douzaine ya ba lunette Cartier na ba téléphone misato crime ya mibale bango ba botolaki monsieur Wechigilin colis ya 12 kilos ya bijoux en or pe misolo $10,000 na 300,000 francs congolais bango bayebaki ko botola yango kaka tango bazo ko botola yango moninga ya ndeko oyo azalaki victime ye alingaki apatapata nde bato oyo bayebaki ko beta ye masasi ezwaki ye na cuisse gauche crime ya misato bango na manduki na bango na maboko bayebaki kokotela monsieur Masonga Sifa Babi pe na ndako na ye bayebaki kobotola sac à main oyo ezalaki na misolo $6,000 pe colis ezalaki na 2 kilos ya bijoux en or